pesa pena ndenga simanteri banini po producteur aya bina filé mafuta mbila bino tamarambo bino bo comprendre bino bo comprendre marambo te tala pena clip na betala clip na nga comprendre que ya mafuta mbila tabaya ba producteur ba koma passer na kini apena pose wa producteur moko boye maman mais faut pesa ma solo. Bonjour, bonsoir, Nabalandinio, soit vérité universelle. Ezalika Kanga Yabino, Joyce Tumba. Autrement dit, Benzema de la presse. Je passe déjà dire bonjour à toi, Abdal Babi, caméraman à Pembe. À côté de place Molili Ezali, je dis bonjour à toi, maman Annie, pour la discipline. Et je dis bonjour à toi, Falon Babi, moi, Samouindo. Sans oublier à toi, Maître John, mon boss, Babi Papa Yayo, moté ma maman Micheline, Babi la reine mère Nabiso. La reine mère Nabiso est arrangée maman Micheline. Dans l'émission Les News de Just le Lot, dans Mbelbino Étoile. Bonjour. Ouais, bonjour, Nabatutu, Rolandanga. Nabi Keba poto boza sur CP l'étoile à Zongeli Soussou. Donc on est ensemble, pas de soucis. Big up à tout le monde au Rolanda Bisso quoi. Étoile, tu as vu que santé ça déjà bien pour te coûter sous merci d'abord. Ton tuna na studio comme na niveau ni. Ouais, en tout cas on va expliquer pena bana kin partout dans le monde au ba mais ça na mini kolandanga na internet. Na studio déjà si na six déjà ba titre plus de 7 titres là c'est là qui alors on a calendé na 3 titres où on a ça la continuité pour l'album qui est presque na soka. Et en plus on a ça la clip moko ya Nzembo na nga libala. Umba mon embela ki masananga batena na PCP mbote so azolandanga mobile Alpha Mwanza. Donc clip nango aussi là déjà bientôt peso sera disponible dans ces plateformes et tout en téléchargement do batba Hollande. On a dit que ba za la décider pour na Nzembo mo ya kitor. Na studio déjà PC album de Jésus Combo. Ouais, la fois passée quand on a le bac album mais on a comboté par rapport à producteur. Bon, producteur a ba to zelana no. Nous abanzembo tout presque comme à la souka ndeto yo pesa so combo ya album un peu ça album non to koko eba eza na combien de titres normalement album penati siko ngai nande mutumo be na sala banzembo trop donc na s'inspirera na inspiration zanga non moi trop c'est-à-dire que banzembo zoyara na mutu ezoya parce que so payer producteur pas au préféré to betango c'est-à-dire que yango moni na oloba na pena album pena ne komi presque na sukolo bateke no to suki sida banzembo no banzembo sukiti donc muto pas CP l'étoile yemba et ako solo la paix na yembia na mungongo na nga ya mawa un peu ça donc album pena na ezui nombre ya banzembo na katete ezoki e mataka malé mais to zali na 7 to komi na 8 9 to kende 10 donc au pas préféré que no étoile yemba na yemba na sana pona batu tout o balinganga pe ba olanda ngai. Étoile, titre au sali déjà, ils ont déjà combien de titres au déjà au sali na studio? Ils ont 7 titres donc il y a liboso na kotanga ba kombo nango c'est-à-dire que na embi libala ya mi balé générique nanga étoile mata. Yango ils ont déjà na ba plateforme et tout iTunes Amazon ba télécharger même na YouTube ils ont déjà libala ils ont générique et les capé na trace kitoko. Na embi libala et puis générique nanga étoile mata. Et en plus, na yembi mankosa, na yembi on est ensemble et puis na yembi corps de la route donc moi na yembi lango venanga de yokanda mazembe na pesi mbote kota zali malgré kana suki wana mais na pesi mbote na Lubumbashi place Hollande nga nzembo no kala mingi pete to sela ngo clip suka au mona ngo kana TV le kana ngo atina ba plateforme clip nango pere bi mantura un peu ça. Étoile okoko bete la biso ba art capella mkie na 7 titres au de jeux sali. Bon, on a 7 titres, on a sali déjà, a cappella, beta a cappella, ils ont un problème, on retravaille quand même Libale. Libale zali, elo kwali, se kite, so ki yo balye, sengeli yo lengela yango. Libale zali, elo kwa motu ya na bomo ya moto. Ebongi yo mituna na nzambe, so ki penza ya salo yo koki. J'ai trouvé une femme, meilleur choix de ma vie. Quelque part, toi tu m'aimes, moi je t'aime plus que toi. Mon ange, Alpha Mwanza, mon amour. Libala, François Zaleloko, Basalaka na motema mbangute. Nandi minga noto, zalabatena na pesi en confiance. Kondimate un jour, bolingo yo e kabwana. Na epandeli ya mokili maloba nzambe zalaki bolingo. Merci na producteur nanga Robert Aker en direct aux États-Unis. On est ensemble quoi.
On est à premier titre dans la libala ou déjà clip là on est tout ça la maïso bima pe kalaming était. Yami Balé. Bon Yami Balé naza na somoro a eza nouvelle son nga ya sikezo linge bima. Là senga na batutu ba Rolanda ngo dona ngana sala ngo freestyle ko dona mde fala lo baradon. Moi lo mo ba vite fait fiseur de type d'auto fisant mo type quoi. Bato tout ba Rolanda biso wa moni que non to dédié na nzembo to sala mo freestyle. Freestyle c'est-à-dire que to bet ça on a beat ya na beat kara na bi ke bana poto ba oza ya ko sepela déjà. Maître John yoka moi na palola étoile lié bana monde entier étoile lié moi appelle moi ma banga na bino so boza pose kota na nzembo do bo benga déjà étoile lié azali Bomboclad. Hey! Yazai. Mesra e bakate bazula e mbanda député député e bakate bazula e mbanda ministre ministre e bakate bazula e mbanda président président e bakate bazula e mwana verni mais le monde est fou mokile koti bongwana 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 le monde koti matata mais le monde est fou mokile komi bongwana 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 le monde koti matata. Chéri tozalaki kotambola na yo na bolingo tozalaki biso mibale na nzela toyebanaki maso ya mokili hey toyembeli kibombanda po basi baza bambeya banyokola bajene basilisa bayaya journaliste ayebaka te bazula embanda musicien musicien ayebaka te bazula embanda jogo Jogwa e bakate bazula e mwana verni mwana venya e bakate bazula e mwana boude mais le monde est fou mokile komi bongwana 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 le monde koti matata mais le monde est fou mokile komi bongwana 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 le monde koti matata. Chéri tozalaki kotambola na yo na bolingo tozalaki biso mibale na nzela toyebanaki maso ya mokili ouais dabi ke bana poto baza derrière ko sepela grâce mongai du ciel en direct de Djobour venanga yulu baki kombo na bosani pete na bi ke oza derrière ko sepela ser nanga mémoire ya mpungu et fondation Day Memoria donc on est ensemble quoi. Aïe, wana botu kolanda ki ya bino étoile alobi mokili bongwana journaliste azara na banda ya musicien étoile lobi ko zo ba problème liko ya ba journaliste et puis ko zo ba problème pe ba journaliste. Non en tout cas eza nango ba réalité o tozo yemba c'est-à-dire que ta ke ba artiste tozo talande monde des otambola eza ba réalité nani ngo ebite ke yazara na banda pour titre nzembo eza. Est-ce que yebi aux alarambanda? Est-ce que yebi aux alarambanda? Il faut ça oyeba siko. Faut le oyeba. Et après on a bana basi te na biso pe mibale mo ba ki jolo ngo pesa moi trop. Donc il faut yeba aux alarambanda. On a oyembela ngo ga ba chéri surtout ba chéri pena ba megaro. Ba mego comprendre biso ba yaya. Bo comprendre pena biso ba yaya. Mo so lingi mo noro na yo. Tikala kana mo noro no ne ça la bien par rapport. Bon lingi ba vitesse ba Android ba ni bilo mo ande. Ezo bo masi ezo sopa. On a un artiste alors étoile boy. Azarana moi chéri nemo mais chéri wana pe a vivre sous na mon noro moro boy kota so ba niveau étoile déjà noro mo be wana atala rabino moro moi valeur wana yango to yembela pena bino moi trop kimbeyo sindeka to tika aïe wana botu ko l'étoile to moni déjà ou tu ko tourner clip moko au bois kango déjà to esili 42 non clip to so tourner déjà bientôt eso bimanango na internet. Et puis na ba chaîne na biso to bando diffusant même na trace ekota na ba chaîne na biso moi 4 chaînes moto cible qui a bien moi to tanga ba kombo ezate mais et ba na ko le kan to ka bana kin pena ba to ba olanda ba za la poser artiste na ba to la osela ba musala ya kitoko o na sala ngo ndenge ba sala ngo na sir na sala mo ba freestyle bo comprendre que no artiste a au travail bo biso to lo ba pena trop tenga lo ba na mo nkunga
mon kunga donné na oloba na kunga nde bato pe ba comprendre que no artiste travaillera pour na artiste mukete na na maison la belle monene dans États-Unis wana bandi artiste le roi étoile bodo eza ba aventure te to bika ki ba producteur ba comment passer na kini apena pose wa producteur moko boye maman mais faut pesa ma solo faut solo là to ebije ndenge tambola ma solo to bomba au internet vérité faut pesa pena ndenga cimenterie bandi pour producteur aya. La biso qu'on a moins d'engagement ya poser producteur pe azali mampe kende bien. Alors mise pe moi mikedo aza mutu faut betele maboro. Il faut soutenir yepé ko baku de chapeau na musala toujours yaza a concentrer makas pour que liboso. Biso pe ba poulet na ba na to travailler na force. Mais nzembo na to sala frère Taiwana donc on préféré na senga batuto ba olanda ngai mututo a besoin de dédicace na kati. On a dit que Rosala parmi meilleures chansons il y a année 2020. La meilleure chanson pour les Afrobeats parmi les meilleurs Afrobeats à 2020. Donc moto Bimanaka tu vois j'ai quoi on a 1000 chances au Yoka na Congo Mobimba. Merci. Étoile loba minge balandia il y a les news de Joyce. Étoile mbanga danger babi étoile vraiment tout cas étoile loba ming. Na osenga na réagi ba balancer les biso clip na tota ape munoko étoile so ezara maloba to ezala ape na musala. Régi so za liloba monanga bo balancer les biso clip yeto. Papa Alphonse Ilouva Vita Batena Otika lelo Bali Ibale Zali elo kwali sekite soki obali sengeli olengela yango Mama Céline Boy Batena Ibale Zali elo kwa motu ya na bomo ya motu ebongi omituna na nzambe soki penza ya solo yokoki Carlos Kala la grâce Tumba Batena Gilles Batena une femme, ma meilleur choix de ma vie. Quelque part, toi tu m'aimes, moi je t'aime plus que toi. Mon ange, alpha, mwanza, mon amour. Libala, François, Salelo, Kovasala, Kamona, Motema, Mbangouche. Nandi Minga, Noto, Salabatena, na pesi au confiance. Kondimate un jour, Bolingo, Kabwana, Naebandeli, Amokini, Malobanza, Bezala, Ki, Bolingo. C'est pas bon l'homme, soit celle, François, aussi les signes complexes. Molinga Sony chérie Zoka Fabrice Dieka fils Libala nangeko kisami Betwa libala ebonga kabasimi balete François Papa lita toma mukoji bino baebo bala liboso Obetela ngali sola bolingo ngana tune paya nani lelo nazimokano na bala Alpha Mwanza la fia tomate Étoile Kabien Oshoya Mosena Kobesa Nalibaloyo Alpha Mosito Samubali Mobali Bea Limbayo Naboli Mwesena Kasumiso Ezala Mama Ezena Katanga Sentene Karea Beni Edith Cash Jansim Poi Hervé Kachama Alpha Mwanze Pananga Ozalokola Manga Kotela Atabalobi na boya yo Ekosimba te jamais Bolingwanga na yo Ebaniti na miswa nzambe Jordan Botolo Fatiti Kajise Mabaya Karte Masini Zigana Landu Matomene Étoile, félicitations déjà. Tomoni clip kitoko Tomoni Otieba Mbongo na Angers Eza yung totie Mbongo po clip eza kitoko boto ezaka producteur moi na États-Unis. Ouais non, ezaka producteur aux États-Unis, on a fait Robert Hacker. Yenda o mise ba mbongo na poto sala ba clip ba qualité wana. Tona zebiso makambo ali kolo do ya ba niveau mususu, ya ba niveau mo ya ba niveau Amérique, ba niveau awate quoi. Étoile ce qu'on est là na la eba oboya rapé bina filé ming. So ba biba cha clip ya yo na clip bina filé e embela bina fila e embine embel nao ko ondimana yo mo lo ba no clip na yo na clip bina filé. Mais clip bina filé mafuta mbila. Bino tamarambo bino ba comprendre. Bino ba comprendre marambo te tala pena clip na be tala clip na nga comprendre que ya mafuta mbila tabaya ezaka ba vitesse era ba vitesse ba ya bazana ngoya na pe problème taza artiste mais clip na yango tenga ko sa clip bon même producteur na nga olandanga so na sali clip bon na tindele abo yango pour na sala pe ba clip moi ja wana zonga saka ngombango bi o te pola to bandeli mususu donc nga ba mambo ya dali kolo te za mabe clip na ya mabe ya mafuta mbila ngati na lo ba artiste ba yebi na ba to sala ba clip ba yebi ke clip ane ba to sala ba clip ba yebi ke clip ane bien te comprendre
Babina film tezo tala na bongo bat bazo sepela na clip wana bazo sepela na scène wana. Kotala ngo za problème te as artiste nzembo na succès bat bakotala eka bongo na mabe na ngo clip ane za mabe makasi koleka ba mabe nyonso ba clip salama. Clip ane bien te. Toi to koko ebozala na problème na bina filé. Bon, on a un problème n'était toi dans le monde de la musique, monde de la musique ils a roté tout ça. Toi la génération wenge, toi dans le monde de la musique mais problème na ezate zara que moi critique ba misala ndenge zo salama. Nzembo na son ils allaient pena bien te yemo raza artiste aleka na ba TV ba balanda landa kaloba yemo na loba ki ngoke non en tout cas son ezaki pirater son ezaki bien te. Mabango boki bondeni en tout cas na boka mabanga mabe bolimbisa ngabora mabanga lo ba DJ ba couper décaler. Ba tutu est-ce que ba to landa na poto ba bien ngote. Mais ba to ebe. Te nga ofula ka jamais ngana fula ina nayemba donc nayemba fali mobutu te bayemba bina vile te nayemba kasi fali mobutu mobutu bon na minute opende tolobela no maka munanga nayemba mobutu la fois passée na minute tolobela no mambo étoile to beta no ka parcours étoile ezala bien vena mobutu na PCP mbote na toujours na simana pour nga pe na idole na mambutu na PCP mbote mais to beta no parcours étoile ezala bien makasi. Et toi, Naloba, oui, puis qu'elle a reçu au bois, moi single, nous, ana, terrain, ça facilité. Babi place au bois, kaeba que bata génération ne soit bois kaki. Inos bi au bête, maka ça frappé. Guess ma ouais te coûte kolobate. Babi yeba chéri mikolo baka simana so totali côté kuna olobani po terrain za d'ailleurs kanga mama casse d'aba tu mama bakangi da terrain. Te batomi balotanga baba UPA marambo la guerre ba chanteur yo tanga ba UPA la marambo inosala na o wana mawete baba UPA zo ba ko tsa ba na mulunga ba rapper tsa biso tala mo marambo ngala obeta marambo ba faire ba fali ba vibrateur ba fabrigas ba UPA te baba ni fase ba wata ba betso biloko na bango esuka ikenda wapi baba UPA mama tika. Guess ma weta embi rumba asala so ba rumba approuver biso ka azaka rapper te amemi biso na banzela mombwe moi teli nzela vie na efali ya palo li rumba te ye ane masana ngai na PCP mbote na biki olanda ngai mais abeta su rumba bien guess ya abeta blo obeta rumba te on comprend rumba te tikela biso rumba beta ba biloko no wana ndeto ebele obeta ba show wana esa na bien mais rumba te rumba pena biso ndeto beta rumba na si balandi mo esa rumba ya bongo ayo beta rumba roi rumba oyemba na lingala zo malrozo oyemba na anglais te rumba biso to yembi rumba depuis sera ba grand calais ba fait na biso ba ready ba pepe calais on reprend rumba rumba eloko moko ba yemba ngote ndeto zo bimisa ba tonalité mo ba mindele te na rumba pena fo bimisa tonalité ya grand calais ya ngonde rumba tonalité no fo bima grand calais ou soit to bimisi vena biso rochero tabolai comprendre étoile quand on a le bar que na quatre émissions na biso ezaraka vérité sur vérité et toi ce qu'on a là loba par rapport ya Guess Mawete ndenga memanga bablo ne animation nini oya Guess Mawete yembe sepeli saw elote et puis faut yeba ngaza meloman te ba meloman ba balanda biso ti balanda ba musique na biso ba onde ba sepela ba musique na biso nga mise na sepela nze monende et puis siko ba meloman na balanda na ba ka pete moi sentiment mo biso nga so na bandi oka nzembo Guess na bandoko ka bana gi na bandoko bana beats accompagnement clavier guitare basse na ye na ndo ka biloko wana tunande nga poser ba voix na ye so so na katelo mo be dase boite se nga na sepela na ngote mais fanatique o sepela na ngo on comprend mais nga état qui artiste na ko ngai ate et ate nzembo ta moko ate na problème ozara na problème na Guess Mawete Guess Mawete a congolais ande wona biso na Congo to za na problème na été alors ça n'est pas musique na bi ke ba congolais ba c'est pas problème ezati maintenant le belara par rapport à musique makambo pena musique esengara ba ya ba travailler sus ya ba travailler ai wana ba utkolanda ba bezali étoile ba étoile la sala ba jeter mbanga so salilo a bien te on dit moté so sali musala bien on dit bon étoile to monio lelo bien habillé be makas ba bi musique etambolaka toujours na bilamba to linto yeba étoile lelo beti no ba griffe ni po ba griffe pelo baka ba bi bilamba lelo za suma papa te en tout cas oui musique etambolaka na elamba na lobaki on peut la fois passer na émission liboso to sala ki wana musique etambolaka na elamba mais biso sko to ba saper te nga so tali bien nga na designer
tout à petit mobutu ba petit fali so talinga bien assez au monde na makam ba Nike ba collection lelo on reprend on so talinga na compliqué on reprend au monde na poto on reprend pop batu ba na poto na mito jobu réserve oningana grâce mon gars du ciel petit nanga Djibril c'est soda ma 4 président zoro babel ba boaka ser nanga Sylvie Moseka na France a boaka donc tika mambo elamba to lobate ngana saper te ngana nde designer so to ba ministère to na sima fallait à saper te fallait la tara jean polo fermé na sera ya telemi bien ya keti so ba wapi ya koti comprendre tonto tout na siko par rapport ya kosa par rapport à Kosa babi faire rigola bête kaba Kosa makas ke fali poupa yo loba ni po biso pe to mona fali poupa na ba veste babi mo konza ba croiser za rande faire rigola babi muto abeta ba Kosa makas mais nga pona nga pe na bi ke fali poupa la ta ba veste la ba loba bongo loba ni fallait la ta ba veste taille ya mike ya cher ya bien ba j'étais faire pas la tara faire à la tarapé bien à la tarane pe ba croiser wana c'est bon mais fallait la tarapé en tout cas bango pe na niveau baza na faut ba la tabia ba pe na ba mbongo na bango bana ba mbongo déjà bana droit somba ba bilamba ba cher donc ba la tarana bango bien mais na bi kende faire à sa perte sa père muke to rolo ba peut-être papa chéri moto pamba bin Adam yenda betara yojito et lamba faut pesa ka kombo na boyo faire à la lamba munene kombo e banite so ba sa père na ndeni jibetanga la trabilamba minene so ka baluki yoji bilo to botikali kidiba sera beti boy yoji siko yo faire à designer à sa perte ala tara bien designer et to koko ba lelo na plateau na biso yo mokote to moni yo na mutu okoko présenter biso mutu ye na lelo na plateau ouais non préféré ye mora solo la ngwana sa artiste nanga a évoluer na groupe nanga solo la bonjour bonjour on s'est présenté na balandinyo à la news de Joyce oui ngai na chanteur to travaillera na président étoile kabien trésorier yo ba zwanga isika msusu te ba zwanga epa étoile kabien na clip wana nazali clip alibala nazawana ba mona ngai et puis ba découvrir ngai ka ba zwanga timba ino bano boyaka kabo lelo yo zo kumisa président nao lelo yo za na sama kona mais lobi so président peso ka chance mukie oyebana okomo finga poto ebate wana bo utana na banda kuna bino to boyaka nde esprit to l'air au côté na kata mouvement muté baby l'air aux waka makambu okomo finga président nao te maramba o finga ezana nous d'abord eza éducation pour mutuna nous auta na éducation na ena ndako après aye nango esika na société abandi ko manifester na le cas na bande de l'école na yebi manière nini o na ko présenter nango devant batunyo so ada président na ngai donc son na sala ngo donc na sala lo mo ya mabe nako sala ngo pété quel que soit problème to ko nukato arranger batu baye ba finga batu musu pendo mone penela ka mutaka ndaku na bango le ba yaka na onzima te mais soit simbio démarrer muto al pese kwanga na vie muto a pese makamba bi monde bino ba musicien ba bengra musicien nzima mutu to mo penda ko a uta ndaku na bango na kilota mukuse ayeba ne kuteta potote aye na mouvement ba pese makamba pese passeport ba salia zala mais lobi nango la ko le kate soit simbio démarrer muto ala kisa bisoye yo mo pendo vena ndako bi c'est muto vraiment normal donc to boy na biso po to boy lelo zo kum c'est toi lobi la ko le ko toi la za mabe et toi la banda pese so mora ba bambo et toi la banda ko pese so 100 francs ngoyo so moni moyen te loba te yango na biso ke za makambu ya éducation po parce que nga ba éduquer nga bongo te na finga soki ndenge nini te po tozo tambola na étoile so ka yebike na mutu mabe a bando yebelanga déjà na ebandeli titoko mana suka akoyeba ke mutu aza mabe mais soki omoni azo encadrer nga pembeni eseka yebike non mutu aza na avenir moi muke tokoko yeba parcours na yo avant comme pas président étoile au le cas déjà bon parcours nanga vraiment eza nango vraiment mulaite ni quelque part mais nazaka pembeni na donc nazaka pembeni na chilelo donc na kesi comme soute ada yo bandano esika msoute de place au bandi kamba moi pas président étoile ouais na kesi comme soute koko yeba na mouvement ya président étoile rôle no ezarani nos musiciens simple to aux en background te naza musicien simple naza chanteur to yembaka na ye naza musicien mo simple oyembaka quantième voix nayemba première voix claire première voix okoko mekela biso ba première voix o ba grand na bino basala
Pardon, na yo qui n'a bien temps. Kokiko, ça la biso a cappella, il y a ba première voix ya mboka na biso. Atami bala atami sato. Ouais, ça problème mon côté. Parlo là, micro yango. Na koyemba neti nini okopesa musicien nini okanga ko beta première voix po ba mise basé belé. Te posa na bina tango lo bate. No yemba ete tam sunga na erando. Mais ko sunga muke ngana opérer mutu ngana travailler na ebi déjà ba couleur ne peut ba cacher na préféré ayembela yo nzembo ya président Fali. Bon, nzemba Mobutu papa ya yo yango wana babita bana otala étoile. So chemo lo boko côté étoile Mobutu. Et ça étoile bien so Rolanda biso. Donc na auto sa oraka président lobby donc na rolukana palola etalaka Mobutu. Donc Mobutu nde tolandaka. Sirena police kotinda na prison. Ya corbière kotinda na lilita. Epargne ngazu esalaka nga neti drogue ye. Ba lèvre na yo elakaki matama nanga. Ano 15 jours balarme ko visiter yango. Présence na yo bento armé avina ngai. Esengole kaka si souci eme koleka te. Voilà. Bana monde ti ba otala yo bana mokili mobimba ba olanda biso okokolo bana mangoni. Nazolo bana bango kaka ba télécharger ba vidéo et puis ba yoka banzembo na biso ba non misala ezali mingi kaya oloba yango wana. Merci. Président Tolito Yeba, président répéta wapi? Ouais, biso to répétera na GB na commune Ngaliema. Na GB wana et pas ya maman na biso Marie na espace 1000 €. Mais sauf que Mikolo to stoppa no ba répétition pour na ba programme ba studio na ba clip na ndo tourner to stoppa ki. Mais je crois que le roi a préparé un concert mon fona bêta en décembre on a ma belle fona n'examen ma belle dans la place de Zalara. Donc photo démarrer ba répétition même na justement na ba 10 mois photo to démarrer ba répétition na espace à 1000 €. Ba ya wana yinda ma be écoute ba mikole oya na ko inviter pe oya na caméra na wana otala pene étoile ninga vibra na podium pour mambo be ba na niveau ma sécurité na yindi sa ma be soro yo ndimate étoile yo na podium. Vraiment. Président étoile tokoko yeba sikoyo ndenge ozo lancer clip na yo wana bato no baza poso bwaka bango bato ba luka étoile kokolo ba na ni na minute. Ouais, bato ngana obeta pena c'était bato tout ba na besoin na boire bango ba benganga ti numéro na ngana opesa rango na nzete na opesa numéro na compte na nga Facebook ezara étoile KBN officiel ba komelinga na Facebook na romona na kota presque chaque jour tozana na ba connexion ba komelinga na romona donc mutu to na besoin na mungongo na ngana yemba ye na boire ye abenga na yemba ye na osola na nga bien vena nga de yokanda ebi ke petit na solo la bien na osola bien ba benga ba incité te ba benga mais surtout mingi pena bato ba télécharger nde banzembo na ngai banzembo na ngai déjà sur plateforme presque nyonso ba kota ba télécharger en clip ana libala pele ki wana ezobima kala mingi te kana YouTube donc bato ba kota pena ba télécharger ba comprendre que non étoile la bosser poso na bosser te na oleka te na ndolo ba mambo donc na sir na mambo na oloba na mitu ba otela ba mission tu ya konga to telema ba chete donc to yemba na bango na niveau ma sécurité na bosser donc bato ba kota ba télécharger banzembo na ngai ya na chaîne na nga de YouTube so ba beti étoile KBN ba okuta ba biloko na ngeza na kati ba télécharger ba yokanga plus mingi et ça va bien quoi. Boye bitso mon abinot. Ba ya. Bana Afrique du Sud, bana Paris, États-Unis, Canada, o mutu na bino pena yo, bo télécharger. Étoile na bino bolela trop. Bo télécharger banzembo na ngai bien quoi. Tokoko yeba déjà et ce qui combien de nzembo po munoko mbange belé ce qui combien to banzembo ezana erango bana monte ti ba Holanda. Côté kanzembo ki chassa ezara na CD. Na international les arna plate te que la bato bana poso yemba bango so te ki nyoso to banzembo ezana ono bato baya na bango somba déjà o bazala na poso ba yemba bango bakumisa bango te wana baya ya mutu musubo mwa boyemba ya solo la te bozu kombone bolongo liango ta musique ya mystique bolongo li kombo na boyembi mutu mususu babenga ngai babenga baya ya mutu moko be pas solo la ta nzembo ne bolongo li bote mutu mususu ya ne mambo fo solo la pona musique bakosa te ngati na osola bino okoselo rote na osola mambo nga na yebi oso kompa nga na vivre na musique donc mambo nga na yebi yango nde na osolo la donc muto na posa na yemba ye a incité te abenga ngai amona mambo yeke likolo so ipenzamba sungi biso peut-être na 2020 côté ba 5e à 6e mois tokoza pe na festival moko mpanza States
to solo on kana producteur na malé mais maman ezolambama to ko na festival bon na state wana en tout cas to yebi nzambe da so ka fungoli na mokili bakanga suti po ya fungola na baki sambeti donc ça fungoli mbala mo mambo fungwami donc je crois mambo ezanango bien bato ba benga na oyemba banzembo ebelenga sala nzembo na sala nzembo ya grâce mon ngai na jobu na sala nzembo na 3 jours n'est-ce pas ça 3 jours azu nzembo a ondi maté et tout ala na sala nzembo c'est dire que na no mo mukie mutu ezana okanise bele dans nzembo esalama. Toni to bo bako ke ba Congo et ce que ba Congo to na ke ba Congo te polo bako simba kiss pour les cabines filé na succès étoile ne mutalo bako ko to tout na eno étoile boko mindeni na ba Congo na merana mais to père bon ba Congo ba tu vas comprendre nga bien nga na mo na ba Congo na pe mukongo na bomba na identité na ngate na ba Congo na kende ko tala bandeko ko kuta na pe na ba koko surtout ba koko na si ba tu vas comprendre ba koko. Oui, que valeur ancestrale bato ebele babosa nango bakoko babota papa na yo babota mama na yo bamsu bazala bamsu pe bakufa mais faut monaka pe bango nga siko na ota okuta na bango bona yesi ko nga na ye mabe na moto po rumba na nga libala ti to tsango na TV makambo do epesa de makambo bato tanga na obina fileo nani eloko te po rumba libala zo ni ata bango na minito nde to tsango na ba plateforme mkolere bima mama bato bakota jour e bima na YouTube bato bakota ba mona nombre de vie bato bakokamwa po eronia tabarumba na bango tu ya mabe ya manzanza obabwaki mabanga loka ba décaler rumba ne ronia tabango na vrai boule pe na bakota bayamu na bino yeyo bokota botala ezo bimakala mingi te na osinale bino et puis bo s'abonner mingi na chaîne na ngai et puis na chaîne à producteur na ngai eza maison Robert Aker so beti maison Robert Aker ozongo na YouTube moi abonnement on est salara moi bien toi pe na besoin batu bokota kota mon bino yo beaucoup de télécharger pe banzembo na chaîne na ye eza pe na chaîne na ngamo étoile KB1 donc okobeta pe étoile KB1 okobeta pe maison Robert Aker kuna po okuta ngo pa na nga pe okuta ngo donc c'est à dire que mambo ki tak étoile na tozala na reboot moko eza na kati émission na biso mutu nyonso to yambaka musicien nyonso aleka awa to senga ye mingi to yembela biso 3 nzembo 3 chanteurs ya mboka na biso ngamo nde mutu na opeso ba kombo Papa Wemba. Papa Wemba, bon. Ce qui est bien, c'est la rubrique ya émission na biso. Voilà, on a expliqué ce que Batou est que chanteur parce que Batou faut pas bon rater. Tu dois avoir chanteur mutamta ça na timbre de voix, timbre de son. Et puis mon interprétation, c'est pas que ce que chanteur à deuxième fois il faut aimer le ténoriste et pour yozaka musicien. Donc faut yemba biloko à deuxième. Toi la kokite to ke Fab Gaz. Non, kolobano mamba kokate. Ya oyemba atamki. Kaso kyo moninga simananga obaluki et salarié coûte salanga bien mon pépé yango na zelaki luka moto ya kokani na oyo na kuti e pola ngai te ebele yango ya mibali oyo na moni na yo yete o mama yete o yete o yete o bato balobi yete o yete o yete o yete o kopesa nonga kutu fotete mbeba ezali ya yo moko motinde lobeli yo komi nango nakoka mwate po ekamwisi ngai luka moto ya kokani nanga oyo namoni epona ngai te ebele yango ya mibali oyo nakuti na yo yete o mama yete o yete o yete o bato balobi yete o yete o yete o yete o pardon. Maman. Vraiment. Fab Gaz. Maestro. Olé là, l'amour est accident, affection kasi ba ifilango et comme un cas préjudiciable. Attaque tout mon tembo et so calambe la déception. Et à la cata toujours atana posa bolingwa tengu. Koze late na kufa bongo ya osala sambla kolela liboso ya tombo nangai. Ozelate, na sala arrêt du cœur, topé crise cardiaque, unguya no secours. Na mathématique, alors basala kasi, soit sans souci, addition ya ba preuve d'amour multiplié par corps reste tendresse. Kaso ya yo bébé. To soura wala po. Bien affilé. Aïe m'a rappelé bien donc to soura. Bien affilé. Ah, ya yé pe na on tsango kate la vérité. Nandenga bien.
eh toyoka yoka ono trop akoki ya bina filé te babi bina filé c'est que travailler pour et toi la boyo yemba c'est akoki yango te pour so mutunya satambo na baba la tammo na 12 ans tammo na 5 ans batune nzemba bina filé a yemba mais toi la bien yemba boyo yemba na bina filé pour monique bina filé eza passe cause ngonga bina filé eza passe tunanga siko nini ngonga bina filé eza passe te d'ailleurs ngana na to atemba vraiment te ngana chanteur à déclare na sala na première voix ya za chanteur à première à sala ténor akomaka texte donc c'est que toi on voit moroté koloba keno ya bora mabanga likolo ce que toi na yemba mabanga na bora likolo ba décalité mongolo yemba nzembo bien wa boki mabanga bien son pe ya bien na ko interpréter nzembo na yango tenga na ko yemba na loyengete vérité abandela suba nzembo mususu ata l'album eroya a vendre ça na ebiki na interpréter ata nzembo moro c'est bon. Ok. Je dis déjà bonjour à toi Alain Swag. Babi na moni Alain Swag c'est pelisi biso pour Alain Swag à salo voma et minene yokama. Je dis déjà papa pour combien na suko koko loli bano suka ezani. Te liloba nga suka ezaka ka oka na obakisaka ka eloko leader auti loba eza vraiment yango. Batukaka balanda auto lobby et puis ba télécharger madame na biso ba ozwango vraiment ba des cités na za minga olobate ezaka ke na pesi bambote na famille na nganyo so ba olanda ngai na pesi mbote pa leki na ngai jusqu'à masana ngai Fabrice bambote na bosanité bienvenue mbote beleyo yebi donc na suki wana. Étoile to komo ke na suka émission na biso okoko loba nini moi mabanga na ouais ya bato balinga étoile moi numéro de contact au na bato nyos bana posa bazo étoile ba benga étoile liloba no asuka ouais numéro na ngeza plus 243 89 16 11 44 6 plus 243 89 16 11 44 6 wana WhatsApp bozo munabino yeyo na Facebook bobeti étoile Kabien officiel na iTunes na Amazon iTech Deezer et na ba site nyonso même na YouTube bobeti étoile KBN bozo banzembo na bo télécharger banzembo munabino yeyo na ebike bayaya étoile pa rosala skit na ndenga sima mbanza tokukutana po mambo yekende comprendre donc pona bambote na ngai na bosanité ser na ngai mémoire ya mpungwe na Canada fondation na yo ezo aider pena bato en tout cas to c'est pena ba sera bon ba ana mbongo na e mwanda mbonzamba opesa e alingi pa aider bana bitike babola ba fazer en tout cas ser nzamba otika otozana na obetelo kutu mo bange na nzembo to sa mwestrango do estrango eza ngana botama na nga lokola moto nyonso awa na se papa na mama na nga pe bazalaki meliwa mabe ekokabola nga na bango na se retrouver mwana wenze na se retrouver mwana balabala bino bapara oyo bozo yokanga fondation mémoire mpungwe encadrer les enfants protéger les orphelins polobi bakoma fondation mémoire mpungwe encadrer les enfants protéger les orphelins Balabiba salanga bolamu nzamba mpungwa salinga bola alonga lingana balabala salanga bo yelile yeye salanga bola salinga bola mwe ayaya salanga bola mwe histoire fina nga ekomi lokola nzembo na désert nani apesanga mai na wenze nani afinikanga ata ekouvreli fondation mémoria lelo elongalinga na wenze fondation mémoria mpungwe encadrer les enfants protéger les orphelins voilà biba koma ser na ngai mémoria mpungwe kande na lobaki nde mambo ezokende tosepela na basera boy initiative c'est bon. Toi dans studio to sanzembo en tout cas et les bien producteur nanga Robert Aker papa et toi lié azo bunda sa musala maman nanga Micheli Lukombo Kimbadi petit nanga Claudine Mongebe merci tous alara on est ensemble petite sœur nanga Frida Fallon Naomi Bino tout na pesi bino mbote na bosani pete Air Force Kwikila masa nanga Gladys Kongote ya Fleur Kongote et toi lié osara musala wana ba masa nanga ya Jobour na moni président Zoro Babel Djibri Cissé Soda Makasi Ferrand Combo, mon vieux Tigana Lando Matomene na States. Ve petit na bino ya so bunda ve et toi la senga guitare. Guitare acoustique ko tanet na ba place à boy. Hein? Papa Robert, ba place à boy senga moi guitare betarat. Moi guitare et ça la moi bien na obeta na oyemba et pe sara makambo. Un peu ça quoi.
mbote na batutu ba Holanda nga bat baleke belé soto bito ando boaka boaka to donc na bosani pété ndeko na nga mo kaza na Angola pasteur Nzola na PCP mbote les qui n'ont eu étoile à travailler grand frère na nga Joskin Toto les qui n'ont payé étoile à travailler toujours en tout cas bambote na bino tout mon abino yo étoile ka bien beau message na nga internet pour télécharger banzembo na nga ipo monde ekota la matata bientôt merci. Ok, hola, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci à mon caméraman, Babi Abdal, Moubala Pembe, et je dis merci à mon boss, Maître John Moté, ma maman Micheline, Babi Abiso, la reine mère Yewana. Babi la na bois car maman mo kondi na biso na respect belé maman ya yo ngo wana place ozali bambote belé et pas ba copine na nyoso balinganga. Je dis déjà ba gros bisous à toi Fallon hein. Balobi moi ça mwindu, je dis de gros bisous à toi. Babi Sarah moi ça mwindu babi ngolo leka api. Pour place basa mwindu baza baleki na ngolo nelengi. Et je dis merci sans oublier à toi monstre. Babi ozarawana mokonda chuna baby. Babi papa ou met la place aux Ali. Ngana bino tokutani mbala sima. Bye ciao.